que pas notre okema faut tout le monde nganga moko et sengi faut mutumoka za lokola homme du match face à la bitter nganga va proposer biso mo ba idée moko boye toke nango avant jour ya match toke to sali la cérémonie pour nazaki na kati équipe wana nazaki na mwana ya camarade na ngai donc souvent ceux qui toza na match yende na ndeko surcharger makambo ndeko proposer ngai marché abisinga akoma bimana ba jouer mwana camarade na ngai na azaki capitaine d'équipe na kuna bimaki na ye camarade na ngai ko binga na téléphone o moi si na ye akufi nganga opesa biso maki tukika na terrain to boaki na photo ba vidéo ba adversaire le bina ngotango jouer comme jouer à match to kuti to moni réaction mususu manager yesanga ki na c'est makasi so na lingi mamba bali il faut na za mobali na comprendre que ma beza makasi ils ont la carte makamba ngotango mwana ya camarade na mama banga kufi dini makamba ngoto bandeke ngome na ndo mona ka neti siko tango na ko kufa nde isalinga pasi na mutema na ko continue makamba ngote base za quitté bible no bango clair que ori koninga eloko te to mutu te koleka nzambe Amen. Dakata bale eza na ba dimension. Rosa na première division, Rosa tam na cadet, minime, boto mata muke boko miti boko na ba étape. Au fur et à mesure bozo mata, eza na ba condition peso mata. À ça clair yo bango. Mais tant comme na niveau ba mata niveau et comme osenga il faut akoma homosexuel. Nalobia bokanisaki tosila te toye lisusu Mama Clémence Kwamba Kabamba toujours idéologie ayeli biso lisusu Queen Clémence Talent concours make-up et coiffure professionnel deuxième édition Yambala oyo eza ya ofele nalobia eza ya ofele poete casting na biso elingi ebanda deja pona komisa benga na ba numéro oyo na lombango plus 243 80 84 20 140 plus 181 75 66 46 76. Yaka ko tenter chance na yo na batala ozali na yango ko make-up pe ko kanga suki yambala oyo pona ba prix à gagner tozali na voyage à l'étranger pe lisusu salon de coiffure complet ya yo moko nalobi ya yo moko kozanga te mikomisa na ba numéro oyo po ete eza nango gratuit ya ofele nalobi ya ofele mama Clémence Zambe apambola yo pona makambo tosalela bana ya RDC mobimba pona yango mama kamata bisu kamata lisusu
Mbote balandi ya émission na biso o ezali derrière le masque. Vous allez ebele o bolandaka émission kitoko o epambulaka mabota ya bala na nzambe ebele. En tout cas bien aimé émission oyo ezali na tina pe bit nango ezali que to sauver ba âme o ezali perdu. Ezali chaîne moko chrétienne chez Biso TV. Alors émission oyo interpellaka mutu nyonso. Tango moni mutu aye ko confesser. Yo ko zala tirer na masque balate si mutu te. Ko zala pe juge te o juge to condamner bato. Yo landande o mutu aye nango. O tirer quelque chose. Ce qui yo peut aussi retrouver. Na makamunde ko aye nango ke yo poza na kati. To tchaka numéro wana pour que e permettre yo obenga. Pour que to sunga pe yo na problème oza nango. Ce que monique peut-être oza musika oza l'église par exemple que okotaka luka basala nzambe o batali tout près na yo kende confesser. En tout cas, to sauver ba âme parce que Bible zo bana biso racheter le temps car les jours sont mauvais. Yo mutoza na mabe tango yo ke misho aboye ko kanga mutema te fongola motema pour que yo pe o se repentir ndenge bande ko na biso bazali ko sala. Tokoye ko banda boyete sans pour autant pour remercier le Seigneur des Seigneurs qui est notre Seigneur Jésus-Christ, le créateur incréé. Yende vraiment mozali sinali polo penasi. Le kum ezonga bobele epainaye. Sans oublier encore l'initiateur de cette émission derrière le masque, le président Chiki Moukadi, ainsi que sa femme Maman Lidi Moukadi, Zambalola Apambola Bangon, équipe Mba ya régie, na équipe Mbappé ya Bravo Jésus, en tout cas Zambalola Pambola, na Moussala Kitoko Oyo, bazali toujours kosala pona œuvre ya Nzambe. Tobo sana pété orphelinat Bravo Jésus. Tobo sana te bana wana se bazonga ki classe, soutien na yo na $1, na $10. Na $20, $50, pourquoi pas même $1000 pour que bana wana balia ba futa place bazali ko vanda Zambi akuzanga te vraiment ko pambola yo comme d'habitude tous na plateau ndeko na biso aye na likambo ezali ko tungisa ye aye pour que ye pe a confesser car aninga landa kabiso alobinga pe na ye na ko ka sonite na ko kanga motema te na ye na confesser pour que bandeko na ngape o basala makambo yo bango pe basala motivé ya ko abandonner nazanga moko te nazana pasteur Gilles o azali nesika opona ko intervenir en tout cas bo za brancher bo partager bo liker to zangate ko sala yango nzamba ko zangate ko pambola biso. Voilà, bonjour pasteur Gilles. Bonjour maman. Nazanga vraiment nesanga ko yamba yo papa. Amen, merci beaucoup. Zamba pambola yo vraiment. Amen. OK, bonjour mon frère. Bonjour maman. Vous allez bien? Vous allez bien. OK, to rokino ko sabela. Seigneur, to pamboli kombo na yo po ete ozali malamu. Azar epai na yo ezalaka te. Oyebaki mokolo lelo Seigneur que mwana yo akoya na problème o ezali kotungisa ye. Yo ne mopesi na solution parce que babenga ko le prince de la paix. Tika ete yo ndo zwa contrôle ya nyonso oyo e ko salema nesika oyo. To teleme nyonso e ko confesser ton de grâce na yo te ezala mosika na biso na kombo na Yesu. Pesa biso mayele ya ko discerner, pesa sagesse ya ko yeba lolenge ya ko guider mwana na yo nesika o papa. To pambolo pe to kumisio na kombo na Yesu Masiya nde to lobi amen. Amen. Voilà. Toujours caillou concernant le Cambodge il faut confesser qui oya pour que nous me camper ko sunga yo ndenge zamba o kamba biso toujours caillou. Merci maman. Kombo na ngai Riva za coach oyo na une équipe na ngai na bande ko diriger souvent une équipe na biso nde tozalaki nango ba joueur tozalaki na bango na kati na ba match na biso tondé ko beta ya ba quartier. Tout ça qui n'a biso, tout ça qui bien par rapport au ceux qui match Moriza et c'est nga to kutani to se réunir biso nyonso na ba joueur to kanisike match to na match jour et c'est nga mututu aza concentré aza na distraction te photo qui quelque part notre okema photo mona nganga moko et sengi faut mutu moko aza lokola homme du match face à la bitter. Game ta aussi ba match ya journée wana nganga va proposer biso mo ba idée moko boye soit tout ça masuba mwana mwasi toke nango avant jour ya match toke to salut la cérémonie soit mo na tindi biso bike parmi bino ba joueur pour nazaki na kati équipe wana nazaki na mwana ya camarade na ngai azaki voilà capitaine équipe Nola Tavares numéro 10. Yende
tobandaki kosircharge na makambo azalaki mpena donc mwana mpena camarade na nga mpena intime po mwana nga atanga mpe na ekole papa bango azalaki enseignant mwana nga ndeko kotanga kuna na ekole ya papa na bango ntango ye mpe mwana akomi na age ayoki mposa abeta bale nde camarade na nga ayaki na ye na club oyo nga ndeko kokamba na oyo dirige ya pasi eza mwana wana ntango aye mpona rendre service epa camarade na nga nazwaki ye nakomisaki ye capitaine ya équipe donc souvent soki toza na match ye nde nandeki kosircharge makambo soki tokepa nganga opesa baordre moko boye tozwa barese oyo ya kolata baki nango tokepa nganga asala yango makambo ebelebele kaka nde ezalaka po ntango jour ya match ntango kolata yango ye ndi azalaka arbitre ya équipe ebandi oleka nango mpena na série na ntango tozalaki nango na batournoi wana ezalaki nango bien na tournoi kaka ya quartier eya kokóma moma moko boye tobetaki tournoi moko boye yaki challenge biso tobimaki na tosoki doka toganyaki tournoi wana nde esengaki équipe sikoyo fo emata ekei na stade nga sikoyo tellement nazalaki na makoki te esengaki fo nazwa bajoueur tokota centre après centre nde tokomata na première division tokoma kobeta sikoyo nde baéquipe baclub nyonso nde babetaka ntango tokomaki na centre toya kozwa manager moko boye na centre wana nde ayaki kopropose nga ntango atali équipe oyo naza nango abenganga na telefone tokutana a huis clos kaka biso mibale place moko boye quelque part moko boye tozali kaka biso mibale asombinga masanga meli nde na suka abandi kobetela nga bapropos oyo ye abandi kobimisela nga na cause ke ayebisi nga papa wana chance wana belle équipe ya bien oza nango bale eza business so olingi okoma grave okoma grand coach na Congo osala kombo ndenge oyokaka bacoach mosusu ndenge bakoma basala bakombo bajoueur na yo bakoma otekama na mikili ya poto nde akopropose ngai marché ayebisi nga bakoma babima na bajoueur ngai nde tokosala business donc bakoma obima lokola mwasi na mibali na bajoueur ka équipe na ye moko so nga nabimi na joueur ye mpe azwi joueur abimi na ye wana manager eya kokoma moma moko boye ekomaki makambo yango ekomaki souvent mosalama souvent jusqu'à ce que mwana camarade na ngai na azalaki capitaine ya équipe nayoki nabimaki na ye manager ntango apropose nga baka wana natali mpe naza na mbongo te nga mpe na eloko te na équipe oyo po équipe évolue ata bato bamona équipe eza makasi ke ngai équipe naamona na mbongo te moyen na évolue eza te nakotaki na idée ya manager tokoma okeye nango ntango naye kosala yango chose grave ntango nabimi na mwana camarade na nga wana na propose nayebise yo oza grand joueur makambo tosala nga na yo ozala na kati équipe wana yo ozala excellent donc bato ya libanda équipe baprésident oyo ya libanda ya baclub banomona mingi yo mpo yo nde oza capitaine de équipe nde ayaki kondima tokomo nasali na ye première fois nga ntango nasali na ye manager na nga susu abengisaki ye na ndenge na ye basali yango bango mibale na ye ekomaki donc mo na ngai tokesa yango na manager donc likambo oyo eyesanga mpasi na motema mwana nga azalaki na age nini donc mwana wana à peu près azalaki na ba 18 ans à 18 ans si eyako arrivé eleki kaka après tant tosala eleki kaka ba 2 semaines boye
camarade na ngai ko benga na téléphone o mwasi na ye akufi esalaki nga mpasi na motema sikoyo ntango nafai na ndako nayoki dossier wana esali nga bien te nabengi manager natalisi ye problème yango nayebi ye koma nde tosali nde makambo tosala yango deja na bajoueur misusu mais ntango ekomi na tour ya mwana camarade na nga azwi problème mama na bango akufi nde chaque wana nakoka ngo te nakoka kosupporta ngo te ya des fois ezalaki ntango biso tozalaki na bamatch na biso ngona toke pa nganga tosali nganga opesa biso maki toke kaka na terrain tobwaki na photo ya badiversaire lobi nango ntango ekoma jour ya match tokuti tomoni réaction mosusu mais ntango kaka équipe esaliki emata tokomi na niveau likolo nakomona lokola nakomi surcharge makambo moko boye oyo nasatandaki nango te koya un jour manager ayebisangaki nasala makasi soki nalingi makambo abali ifo nazala mobali nazala mwasi te nazala mobali nde choc wana nakoka ngo te tala camarade na ngai nde tozalaki ngai na ye service oyo asalaki ngai na mwana ngai totanga epa na ye atotangisa mwana na ngai akoma bien akoma kotanga malamu ngai nazwi mwana na ye apesi ngai comme abeta bale lokola mwana azalaki na football andolinga football makasi nasepele nango te nazokoka donc nde nazomona mpasi na motema mama na bango ntango akufi ederange nga makasi nde nakoki su te nalingi makambo nasala yango su te ngai na misalaki na ngai tobetana na biso balela ndenge kaka nde tobandaki na biso wana topotana kaka bongo mais yango na ye na lumière ya masque soki moye kozala bosunga ngai bosambela mpo na nga nakende pa camarade na nga wana omeka osenga na confesse ta makambo oyo nzambe asunga ayoka ta excuse na ngai yango esala nga choc na motema nzambe alola makambo eza na mokili obanda kobeta abale na age nini ngai nabandaki oyo na age ya 10 ans nde obanda kobeta bale ezalaki passion na yo ezalaki passion na yo ke ozala joueur bon moto nyonso avizaka ntango nde toza na vie nde tomonaka makambo nde ezokendela mposala nga pene na ndotinga bali makasi to na ndokende nazotanga classe omona mwa toke ekole nga naboyika match ekebetama place moko boye mwana tokimi classe na bakamaradi tokitala bali nayaki pena na affection nabi nandosenga nasala ngo pena na ndenge namona bandenge mosusu basala ok ntango sikoyo olongwe kobeta bale oye kokoma coach na kokoma coach okomaki wana oyebaka ke okoki kosimba kisi to bakoki koémission eloko moko mpona ogere équipe na yo bon na satanda te ke fo moto akoma coach ya monene fo ake elekaka kaka na nzela kisi asimba kisi na ndima yango te nakosala yango bongo nga nayebi kaka na ndenge mponga mpe nabetaka bale apres mayele wana ti naye kokata nakalandi nanga kuwa coach nde nakomaki coach mais bamultiplication mosusu wana nde nasatanda nango te ekokoma bongo donc yo oyebaka na yo te soko ntango okomi manager aye kolakisa biloko alobaki no ifo banda kosala na yo moko ntango alobaki na yo osentaki comment ozalaki obligé osalaka o manager ayebisaki yo bon ntango manager apropose nga eloko wana mpo toyeka place ya biso mibale atalisi nga ndeni nakokoma meilleur na vie ona gagné mbongo na ndenge mosala oyo naponi wana ya coach naza na beleme ebele ayesingaki wana nyonso nazomona eza mbongo na yo ya lobi nayaki na choix te
Gala kisho mbonga bimbongo no ya lobi. Nde oyaki kondima nyonso wana. Nyonso senga na ndimaki. Et puis toi na ndimaki na satandaki ki koma tina ba niveau ki matba kufaka na ndimaki te ki koma ndenge wana. Na ibeka ka nde zono ka mobali na mibali babimi suki no ka bongo. Ok, ça monde moza spirituel so busali yango. Doza ko comprendre. Na ndo yebate. Ti eloko ya kofungula misu tongo il y a des fois tout ça là qui dans ça là ça mais on appelle même si ma caméra ça m'a ngapi na ebagite mais na comprendre que ma beza makasi ils ont la carte ma caméra tongo mwana na ya camarade na ngala mama banga kufi ndo yo ko comprendre na comprendre que c'est que le cambo yo ils a bien été on a tika ya ndi lo que meminga. OK na ki coach na yo to solo na va to sunga yo na ki coach na ba avantage nini oyo o bénéficier nango ba avantage et puis ba inconvénient nini oyo mona ne bandeli tant bandaki ezaki na moi la difficulté bando ko sangsa mo to keto to zotambula to na match to ke coach akaye to tambula na ba veni ba joueur moi ba kitambula ba tambuli na ba kamari na ba sali mais ngai lokola ni bandeli loko nyose aka na passe andike na ka mo malé moi malé to beta na biso mo ape to beti o sutuka ko kompeshi wa match makambo mona kenye sala mate mais isalami ndi ya ko coach biso be explique nde to comme na niveau photo match niveau p ndoke skopa nganga biki batuka ba camarade na ngai wa esanga ke yoza coach azaka misu mai te équipe que beta jour boye faut avant jour wana faut que tu déjà kende bo sala boy et to ke panganga alors promettre biso ke abi ndeza bo match wana boko gagner ngo apesa biso na ba score et match za quoi no sangelo côté pour toi nous mona ke to bo mamutu te apesa biso ka mo bikila yo Varese no fait là awa ana ça va jouer yo Varese no fait là apesa moi consigne abi kati na bango nde bazana zombo pesa mbongo pa capitaine equipe abima na ba camarade na ye akinde be babimela kekipa bamela masanga soki komiki ba camarade ne ba langwe ye azala wana ko ya langwa te azala ko asinjila surveiller bango soki ba komi na tonde za fati ba ke suba po so mutameli masanga mingi pesa po sa masuba yake suba ayala ndila kaka de la place ba qui dit ba ça petit de besoin avec après ça ba ressources ba masuba wana de to ya na ngoto sangisi force na oyaye na oya bangwandi to sangisi to pesi pa nganga sali match to peut to na terrain to moni pe résultat des actes na ku te makambo ba tuba kufa super na ndenge moko boy et bande souffre moi difficulté za ina encore pour que no ka bon mais souvent tant que to commune na niveau wana ki équipe matana centre et to jouer championnat et tournoi na o ezaki pour ba ezaki na niveau 7 to matisi ko donc c'est que pour makambo changer ali te okutande na manager wana nde ayako yebisa abenganga a huis clos ayebisinga ke natika au rêver na richesse na oyeba te ba joueur o baza wana ezambongo na ya lobby na matisa mayele ba les business na kino na ndenge na okena ngote so tia so na bongo ngapi oyebi pena ki ndenga makandi oya yebi ngala na yebi ngote to kino ka bo malembe ti ayako proposer nga ki to koma ngala bima na ba joueur pour na usala force équipe ba joueur kona batali ba présent libanda ba mona bango baza na visibilité équipe ezala la combo ngapi na zala logola parmi ba meilleur na za compter parmi ba meilleur coach na kati ya mboka. Donc ma proposition nyonso ane ko sala nga na mona par rapport à équipe ezaki nango bien pour action mo connaissa makité mais to coach ko na réaction makambango nde ya ko mema sko be convenient na ba jouer musuto saki ngo ele ko monter ça mais to na sali kana mona camarade nga kuna benga pena na chambre na ndako taiti yoza par ba meilleure équipe il faut dans la grave ba ciao kana mukili faut à part comme on est à la répéter tala boui en tout cas
manager betanga ba loko mo pona proposer yeko na convaincre ya mo pinga kanga na sala. OK. Ti ko arrivé ton abimi naka mwana camarade na ngai. O ngai nde na sala ngo manager na ngape sala ngo. Juste à sala ngo pe pa na ngamo. Nde ko l'équipe ba mikolo we. Camarade na ngabe ngao mwasi na ye mufi. Disco na yako zonga bomoto yako zonga na fandi na ndako. Dini makambo ngo tubandeke ngo me na ndo mona ka neti siko tango na ko kufa nde isali nga pasi na mutema na ko continue makambo ngo te na bengi na iseke makambo futu kata yango ayekuta limite abina za mobali pour makambo to yoka na kinga na jusque là atele au moins ça mi na ngona nti nan peut te que ta joueur mo te que akina na place mo ya grave nan te c'est yango na ka pasi na mutema ayi awa nzambe asunga pena soki epa camarade na ngai to kete na pasteur nzambe tuta mutema na ye ayoka ngai pena alimbisa ngai na acte nyonso nasali nani avant na pesa pasteur limaloba nani ngosunga ngana po expliquer biso po bandeko bazolanda yo pe bazwa moi quelque chose pendant que obimaka na baninga no mibali na tangu obimina mwana ya camarade na yo oyokaki ata mawa te plaisir nini oyo kaka obima na baninga no mibali plaisir nini meka mpe ko tabo eza te tosunga ofoloba nyonso plaisir nini oyokaka obima baninga na mobali mpe kosala yango na mwana ya camarade na yo oyoka ndenge to oyokaka ndenge nini bon plaisir ezaka ndenge par rapport ndenge ezaki mobali abimina mwasi ezaka pena différent par rapport na biso ba mibali tosali yango mais ntango toande osala yango na bajoueur mosusu toande osala yango kaka aza joueur ngani coach na ye oyo nyonso na oloba nde asala nini ayoka mais ti eyakokoma lokola mwana camarade na ngai azalaki capitaine équipe match ekomaki donc manager pena azobenga nga tout le temps ti komela ngai here nyonso nabukana te nasala bafere nazala mobali ntan na ngai koki nayaki na choix te donc plaisir pene ezalaki ke plaisir ndenge ezalaka pena ke mwasi na mobali ezala yango différent ke biso na biso bana mibali mais lokola eza kaka ozoluka eloko moko boye ekoma merci beaucoup voilà pasteur G natikeli yo mikumba soki oza na liloba koloba na ndeko na biso aye po tosunga ye biso bato osunga ye te me nzambe nda kosunga ye na parole nzambe aotya kati na yo soki ezali po tomeka mpe koédifie ye voilà. Oui, merci beaucoup maman héroïne. Ya motu ya ona koloba moni bato belé bazo se laisser pe faire maman héroïne. Moni ceux qui mutaza na base te ina eza pourri. C'est très très important mutaza na base ya vie chrétienne. Yes. Maman héroïne. Ceux qui mutaza na base te vina ye ozala kaka asala kiboy azomisa kiboy akenda kiboy. Pas parent to beta cité. Ba parent faut qu'on élève bana selon le Seigneur. C'est très capital. Maman héroïne, ba yibo ilamba, ba yibo mbongo, mais ba baby solo mwana te. Yes, c'est ça. So ba baby solo mwana na yo ba bomi vina yo, o koma mutu ya ba retraite, o koma mutu ba veiller, o zo kimia te. Toujours ba ka ba bana belé, o tala maman o lela. Abomi. Ana choisi de abada ba za o beba. Mais quand on a exception le mot est simple. Que beaucoup la kaka ba yebanga nzambi. Point par le reste boutique langa. Mais aussi longtemps nous les parents nous avons une capacité à recolliser bana obiso to boti selon le Seigneur au mona et ba dérapage et kozala timu kile kindo suka. C'est ça. Ce qui papa a continué na monde wana avec na base. A ça sincère na suana yo. Non, grâce à la sincère, il y a des choses autour de une émission. Il faut aller en face. C'est ça. Base des acquittés. Bible le bon clair que ori koninga et le côté to mutu te konika nzambe. Amen. À chaque fois, to ju et le qui comme vie na yo,
okomi posséder na esprit yango nyonso oyo eza oyo esprit nyonso ya accompagnaka eloko wana ekoma ko accompagner yo eloko papa na biso tellement dingaki bale ye moko azalaki no joueur amoni ke joueur esimbi te ngana koma coach mpo nazala kaka na kati wana kaya mamba bale akoma coach na kati na bale eza na badimension oza na première division oza tamsu na cadet minime bozo mata muke bokomi ti bokoma na ba étape au fur et à mesure bozo mata eza na ba condition pe zo mata asa clair yo lo baké tant tozaki muke bazo so ba maki to ko bwaka na banani na poto bazo pesa so boy to ko sala ba mai to bwaka ba mbo eza belé ça monde na ba parce que biso ko la révéler biso des choses nous a révélé na ba mbo eza belé ba pesa mai bo bwaka sala boy sala asa clair yo lo bango mais tant comme na niveau ba mata niveau et comme osenga il faut akoma homosexuel. Pourquoi? Parce que comme on pour ça amata niveau c'est ça. Le quoi l'inga qui de abali. L'esprit accompagner abali comme quoi accompagner avec un chote facteur sala yango. Attendez ngini mama héroïne ana fini kapa ko pratiquer yango. Ya omoni a pratiquer on a facilité et à cause o aza mwana na ye. Mwana ya amina ye. Mwana na ye ko. Mwana na ye. C'est ça. Abimina ye. Apé nani qui manager na bango ye pe comme il lokolo ali kelemba donc ye manager aibi côté à simbami azo utiliser ye indirectement c'est ça aibi ke ye des fois banda parce qu'il aime tasana bango lumière ya babana neza pas na ye est-ce qu'on fois banda na ye et puisque ye tango ko zo bango mama héroïne to sala analyse moko amukie manager a juillet ya ka bana wana manager comme vous bana bénéfice à manager ezani manager a bénéficié dans na étoile non na ba étoile parce que ba bakate ba yinyoke étoile ya moto ezaka na fonte ezaka na nice na ye a uso ba étoile automatiquement ina nzela na ye ba bakata étoile moto ezana na fond non à travers la nice ya moto ezaka étoile parce que ko la sala ngo ezaka ya kanga donc à chaque fois il y a autres mana bango a sécher bango spirituellement o benda ba étoile na bango ya omoni lelo ava partir na ofaki et ça les mobalaka qui est et au ça les maté voilà à exploiter et ça les maté azana ba ofaloba télévision akoloba nyonso te pour quand même battre bolanda biso to éviter massa battre bolanda biso pour nous ça cause la cellule na yango nous se ko déranger dans sima ya caméra il y a des choses au follow parce que il faut azala délivrer aujourd'hui papa wana yoki ke abimana mwana na ye papa na auzala ndenge nini sera abattu. Est-ce que papa na auzala relation bien aye? Je ne pense pas. Nzambe ka sunga. Yango faut to banana na ye ya a confesser. Ali kana kirdam na ye to bondela po na ye puis to senga mawa nzambe likolo na ye to bondela scope na papa wana famille wana obako yoka message wana ke ye abelisa via mwana na ba. C'est tellement difficile hein. Papa vie au bosala kawana eza via ya malamu mingi te eza via malamu te eza au-delà péché eza abomination tango mwasi na mwasi bazo sangana mama héroïne nani ka to lo bato tanga pe makomi pour que ezala to za la peste na référence na kozwa Esaïe non na kozwa Romains chapitre 1 Romains chapitre 1 na ozwa 24e verset. OK. J'ai lu l'option de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Donc, au moment où il y a une convoitise, il y a une bango. Donc, quand il y a une moto, il y a une convoitise, il y a une sala. Il y a une bêta, il y a une bêta qui. Il y a une maman héroïne. Il y a une coach. Il y a une coach. Tu évoluer. La convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent et même leur propre corps. À travers convoitise, ils déshonorer non corps na bango moko. Il sanga mo mobali okomi kozano na nzela ya sima, o déshonorer corps na yo. Oza sumo mobali te. Ceux qui na bina zoa 25 alobi et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré de servir le Créateur des lieux
de lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Maman héroïne, et si on a aussi simba mukeza awa. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Sauf qui on appelle de même que les hommes ont changé. Très bien. Donc mon bali a perdre identité na ye onzamba salila ye. Omoni comment est-ce que diable a besoin m'balé batu pour nandela ya enfer. C'est ça. Nzamba sali yo mobali obité. Nzamba oyeba osala te. La fa osanga mwasi. Moi le quoi oza zoba nzamba oza zoba osala nga mobali. Na vena poso sanga mwasi zana kupesa. Akomi mwasi. Pitié c'est. Baba si arrive nzamba oyeba osala te nga fa osanga mobali. Akomi amikomisi mobali akomo osanga na ba dekone ya basi. Yebisanga mutu abongo omona paradis omona bokonza likolo en aucun jour eza abomination. Bandeko bazona na parce que émission oyo ezaka pona ye mutu aye arte mais eza pona bandeko pe bazola la kokola landa biso ke ba o ba pratique yango c'est le temps causer la té mettre et taper circonstances dans nzamba l'homme te bakata ya moto sur la terre bozo quelqu'un na jour mboko so quelqu'un na ba seconde so quelqu'un na ba heure c'est ça yo bité na pe na ko confesser na obongo na mais na obongo na 2025 nazela nanu wana temps ya nzambe ndi osala calcul et dans bato ba bela te mama héroïne ala libu ya lamuki akufi c'est ça boni yo yo kasaka pokufa fo bela makasi te na témoignage ya moto oyo abela te to soni na pokwa na temps na okimisa ba benga akufi ngande na ngana sacré ebele sala makebele donc pour nous ba ndeko ba landa biso que c'est le temps ya kozpesa bomo il ne pas yesumasia ba pratique bo sala wana ya mabe honorer nzambe te nyonso o to ko sala sur la terre il faut ezala na honneur ya nzambe il faut pesa nzambe lokumu soki ko pesa nzambe lokumu te il faut ko longola yango olanda vie ya malamu ya ko papa na biso al ko ke ko futa mana eloko te mama efoyi na le loko te malonga o ya ngazo na vie na par rapport ya o ya ko kanisa. Pourquoi? Parce que diable a promis à ma vanne capacité comme ça. Mon toi a fait des tournois dans maloba, n'était né bible c'est Jésus Christ. Avant mon amour de pour à cause ça yo à cause c'est détourné dans maloba na été. Ya omoni ndeko na biso après awa aolekana na confession na ye sincère tout ambitieux sous masia de nouveau et puis alekana prière tout le kandeni ya oluka ko sala ko ke na famille wana ko kende ko solo là pour que balimbisa ye pour ceux qui balimbisi été avaka na fardeau likolo na ye donc c'est un peu ça maman héroïne. Merci beaucoup pasteur pour l'intervention. Amen. Papa oyo kinenge pasteur alobi et le cognon c'est ça là qui est à la convoitisme parce que on là qui oppose à la coach no mona ka coach atambola la mamutuka coach azala bien voyageaka yo po lingaki ko mabongo alors oyo papa lobi simba yango simba yango elo mono yebisa ko yate parce que monike moi si ya camarade na akufi yango ebangisi opo ya a mais yaka na motema na mobimba po otika oyo yo ozalaki ko sala ondima ko yamba ye lokola mokonzi pe mobikisi na yo akota vanda ndimi ko yamba ye lokola mokonzi mobikisi na yo ndimi mama est-ce que ko sunga to kende paka maji na bino boza pour ndo beta marambo na kokate ngana na beti lango boye esanga bien te tozala na yo pasteur je la sali tozala to kende tozala na to pa accompagner yo OK mais yo nde bongo la motema ondimi kotika nyonso mabe ozala ki nango ondimi kozongela ngo lisusu te pasteur je soki ko yambisa ye Yesu na mama héroïne na kana ye na bondi la pona ye OK mais maka procédure au yambisi sous fois les canaux na confession parce que c'est ça na makambo yo ça na makambo na lobité d'accord ye mo paso banga ata makambo na lobité yana makambo ezebele faloba pona o yambisi sous fois aloba mais papa pour ça na bondi la pona yo kofuka manote éternel Dieu de grâce tendre père ton péché au merci pourquoi aussi motema o ya ko confesser éternel Dieu yo jouer le combo
mission ezali ya ko dépeper peuple ya diable pour na ko peper libota na yo éternel Dieu parce que diable a to yiba biso bato éternel Dieu de grâce to pe sio ka merci maton dezonga epai na yo na ko recommander ndeko entre tes saintes mains protection na yo za likolo vi na ye ko confesser et loko nyonso e ko telemela ye éternel lokola attaque ezala mosika par le nom de Jésus-Christ nzamba bo moy tikete toke na libota wana éternel Dieu yo simba mitema na bango enfin auto koloba éternel Dieu pardon ba yo kayango par le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ amen amen ya vanda na suka okuta na pasteur Gilles comme ça bo sulola to yeba ndento sala pono koma na famille wana voilà bandeko balandi to komi na suka ya émission na biso bien-aimé to na lolenge pasteur Gilles alobi to bimana mabe to racheter ton car Jésus-Christ etikale muke azonga mukola koya to ebi jour te to ebi RT to ebi année te c'est le moment ya ko racheter ton yo zalaki na pratique oyo leçon oyo pete ya yo obimana yango nzambe akozanga te kopambola yo merci na confiance bopesa na chaîne un peu chez Biso TV une émission kitoko derrière le masque tika ete nzamba lola apambola bino ceux qui a invité te à la prochaine occasion bye. Ngai komo na ngai papa Franco na bumeli na maladi ya miso kufaki ngai panda 8 ans na tamboli ba l'hôpital ya ndenge na ndenge na capitale Kisasa oyo biso nyoso yebi hôpital ya minene solution moko ezomaki te bakumbi ngai voir même te na ba église ya ndenge na ndenge solution ezate kobima na ngai libanda il faut bakumba ngai donc ko samu to asimba ngai moyen na bouger ezate boyibi pasi ya miso na yango ndeko na ngai azaka na Hollande yende mutu atindaki ngai na clinique ya Misunga eko koma na kati na clinique ya Misunga lokola azwaki misunga na sango ke kuna nzambe aza komonisama loboko na nzambe eza kuna nde na yaki okoma na misunga bango moko pe bakolo misunga babondelaka nzambe makasi lisusu pe na baminganga nyonso bazali kati na esika oyo nde baye kosimba ngai na baopération nde joie ye kokota kati na ngai parce que naye komona lumière ebimelinga bino moyebi 8 ans c'est beaucoup na moto omonaka te oye kozwa lisusu misu ya sika na l'hôpital na clinique ya Misunga vraiment yango naza ko remercier le bon Dieu nzambe oyo asala kati na biso banso nde pona nga monisa mikati ngai bandeko na tondi botondi pe naza ko kumisa pe ko remercier ye papa Kanga na nyoko maki na maladi oyo babengi AVC na kweki makasi na maladi wana nazali komiyeba te kosala makambo nyonso to isika na vandi bameminga ti l'hôpital ya Misunga na hôpital wana esika ngai nakie kozwa libiki na quartier babeleki ngai koka ke na kotambola susu te babeki bapesaki ngai na tiko kobwaka yango velo na tiko kotambola nango te babeki siko na bwaka na komo tambola ndoto makasi nyonso to malamu grâce na hôpital ya Misunga na badocteur ya Misunga en tout cas bato wana basambelaka ya solo hôpital ya Misunga eza hôpital moko ya bana banzambe na papa Kanga soki Misunga te nde témoignage oyo nde na kokosala ngo te ndese na kofakala na komisi nzambe azala na bango pe apesa bango makasi bakela mosika mpona hôpital tozali mpe na homme de veillard mpona baparent oyo bazali néglige awa na RDC wifi ofele déjeuner ofele courant kutu ekatanaka jamais bokovivre kaka lokola na poto na Misunga santé na yo d'abord.